Ndeko na ngai na opesa bino témoignage ya vie na ngai na opesa bino témoignage nana loba ngote mais eza témoignage ya vie na nga nana loba ngote ni na bémission na lobela ngote na opesa bino témoignage o nzamba salela nga tango mifandi na ndako na yo tango zolanda ngai tala nani nzamba salela nga déjà nini moto tout il faut azala na témoignage na opela bino témoignage ya vie na nga nazalaki kosala passeport ya mwana na nga na osala passeport ya mwana na koti dossier lokola bato nyonso tu mwana aza française na koti ba dossier na koti dossier na mairie pour ne pas trop citer na koti dossier balobi kete bazosala contrôle ceux qui moi naza français passeport esali une année et demi passeport à moi ne bimakaté. J'ai compris que le diable a télémelaki likambonanga. J'avais compris que le diable a télémelaki likambonanga. Passeport esalaka 3 semaines bande konanga 3 semaines à Pamba s'il vous plaît. Mais oya mwana nanga esalaki passeport français na carte d'identité na salaki mbala moko esali une année demi na zonga kako na mairie na kendaka na oswana na koloba na bina nzambe kota likambo nanga une année demi passeport esalaka 3 semaines na lelela ki nzambe na funda ki mairie wana pa ya nzambe une année demi passeport ebimaka te mais moi naza française na comprendre ki diable abanaki komena senga une année et demie passeport ebimaka te dans la côte na profondeur à prière la côte na mabondeli na lele pa nzambe waza na dernier mot wa koki wa simba kamitema ya batu nzambe aza capable à transformer à changer situation na lele la kinzambe bapesi refi que mwana likaptel mo ebana ikoumela passeport à moi na ebimaki na bité na changé les sous mairie c'était la même chose na côté na prière na profondeur à prière na côté na profondeur à prière ndeko nanga na su lettre après une année et demie batindeli la lettre que madame tosali contrôle ta fille n'a pas de problème, c'est une française mais là tu peux faire la demande à n'importe quelle mairie ndeko nanga natali lettre na comprendre que nzambe à répondre na prière nanga mais passeport na ebisi mina esalaka 3 semaines avant la côte sa dossier na mairie mususu na côte na profondeur na luki nzambe na côte na présence en nzambe na bina nzambe akota likambo oyo na changer mairie ndeko nanga soko luki nzambe amimonanaka abimonisaka na changer mairie na ebisi bino lelo mwana na ngai bapesi passeport et de 3 semaines na 2 semaines à Pamba mairie etindi message même pas 2 semaines je crois mais tellement samba sa munene nzamba loba na biso to luka nani intérêt yena nzambe nanu azwa nani intérêt na ye na makambo nyonso tout salaka nzamba lingaka nani o glorifier nani ye o yeba nani valeur na ye o yeba nani ke ya za zambe avant ye motazate ye motaza capable ya ko sala o bato ko sala te ye aza capable ya ko changer nzamba lingaka nani amona intérêt na ye tellement la société qui nzambe na likambo nanga tellement la côte ça qui nzambe na likambo nanga ndeko nanga ye passeport na pièce d'identité ya mwana na 2 semaines à Pamba et les 3 semaines que tu qui moulayi mais 2 semaines à Pamba ndeko nanga eza témoignage na lobango jamais mais je te parle de la part de Dieu je te parle de la part de Dieu le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu de paix. Je te parle de la part de Dieu, mon ami. Nzambe,
na 2 semaines à Pamba. Batindeli un message na mairie. Mais passeport ezalaki une année et demie. Jour nzamba lingi asekisa yo. Okobosa na bapasi to mona. Okobosa na bane oyo lekaki na humiliation. Ndeko na nga 2 semaines à Pamba. Mairie etindi message. Madame, la pièce d'identité et le passeport de votre fille, venez la chercher à la mairie. Nalobi na 2 semaines à Pamba. Elle est de 3 semaines. Mais nzamba la gisingai. Pour la cause qui était dans likambo na ngai. Na associé qui était. Fallait na lukana ni sambe. Fallait na cause ça y na associé. Na katsa likambo na ngai. Mais tant on associé qui sambe. Tant on a luka qui sambe la profondeur. Ata diable. Ata diable na bakai na ye. Ata diable na pouvoir na ye. Ata diable a télémaki. Mais tant que j'avais associé Dieu, tant que na konta ki zambe na likambo na ngai. 2 semaines à Pamba. C'est là où j'ai cru, c'est là où j'ai compris que c'est le Dieu. Il faut qu'on associe kaka na makambo nyonso tout. Il faut qu'on associe kaka na makambo nyonso tout. Likambe koko zalango pete, likambe koko zalango mokie kaka. Mais tant que koti nzambe te, tant que nzambe a intérêt na yete. Des fois on peut traverser des moments difficiles. Mais nzambe za pembeni. Azo mona yo ndongo zo traverser ba moments difficiles. Mais tant que koti était ndeko nanga koti sa kaka nzambe na problème na yo. Ndeko nanga associé nzambe kaka na problème na yo. Oko mona nzambe, na mona nzambe boye. Na mona nzambe boye. Na mona nzambe et j'ai compris que ceux qui n'associent qui nzambe dès le début à démarche na ngai. Nzambe peut-être alinga ki asala. Ndeko nanga ata président de la République aza moto azala motema lokola yo. Il peut te promettre aujourd'hui, il peut dire quelque chose oui aujourd'hui, mais associer nzambe ya lola, associer nzamba lola, abundela yo na malade oza nango, abundela yo na problème oza nango, associer nzamba lola, akotela yo na likambo oza nango, oza kolela, oza na ndako libala ozobota te, ndeko na ngai oza na ndako libala, bazo imilio butu moi, na basemeki na yo, mobali no defo azokota na ndako, azobwakela yo bajeton, po yo ozobota te, Yahweh! Nzambe apesanga mwana banda na simba mwana na maboko na comprena ministère à Nzambe na comprena que le Dieu de Jacob existe, le Dieu de Moïse existe. Ndeko la ngai na pesa deuxième témoignage nanga na loba on internet te, mais je te parle de la part de Dieu. Non pesa témoignage yo pour na communiquer yo eloko na part ya Nzambe. Non pesa deuxième témoignage nanga tant na luka kobota bazemi 5 elongwenga 5 non koka kosimba mwazemi te non kokobota te na biso bazemi 5 na société Nzambe te bazemi 5 ezolongwa kaka ezolongwa moko elongwe mibale elongwe na oluka mwana na oluka na bota humiliation ba humilie ngai na ndako na biso epa famille nanga bazo humilie ngai epa mama na biso mama komi koluka bandoki ba famille ya papa na yo baosalela boye famille ya papa na yo bakangi mabota na yo zemi 5 eleki zemi 5 eleki ndeko nanga tango na zinzemi ya Rachel na associé Nzambe na lobi na Nzambe nanga Nzambe koza likambo yo Nzambe oza likolo ya bandoki Nzambe oza likolo ya batu Nzambe oza likolo ya famille na ngai soki moto azosalanga boye bazemi tu elongwaka mais oyo sixième sembi Nzambe lola bundela ngai Nzambe lola. Pasteur nanga amoni makambo. Pasteur nanga Kirok amoni makambo.
Tant on a joué qui 6e semi, n'a pas eu pasteur n'a kirok, n'a pas papa, n'a suis semi. Tellement pasteur n'a eu ma semi pima kaka, pasteur melongwa kaka, pasteur n'a lobby, tu vas nous glorifier ensemble. Tant au moins la semaine comme au moins 4 mois. Basem n'a comme jamais 3 mois. Basem n'a comme jamais 3 mois. Parce que n'a le bito c'est là comme 4 mois. N'a la bina sambalola. N'a la bina sambalola. Tout royo. Diable comme on est la raté. Tout royo diable comme sakana la raté. Tout royo. Tout royo. Non tato la yo. Tout royo mon ayo ensemble. Na mon miracle. Na taille moi ne grandeur na yo. Le long de konanga 6e semi. Le long na simba mwana. Ko simba mwana zelengi s'il vous plaît vous comprendre. Nzamba lobi ngai tanga bano sale la yo. Betela ratolo. Kumi saka ngai. Bato mokili baya bake ngai nzambe moto na sali na fina yo. Bato baya bake nzamba lola asana bomoy. Le long na simba mwana. Le long na simba mwana pona nsambo yo. Nana na simba mwana nakoma mama nakoma mosi esengo mama nanga mutabana ikoloba yo obota te anje pusana na moni famille ya papa na yo moto ba osala boye na oluka ba prophète na ta de ça pourquoi yo so bota te na ebisi bino lelo mama nanga akoma koloba nanga a changer maloba nzamba loba ba ko changer maloba nzamba loba esika ozalaki humilié esika ozalaki humilié eza esika wana nzamba kotombola yo oko changer mboka te oko changer plesika te esika wana kako telemi esika wana kaka baza humilié yo bako changer langage lelo mama nanga changer langage akoma kaka okoma mwasa wabota bota mwana mibale nako bota ya mibale na kombo na Yesu Kristo na sa mwasa mabota de là a changer langage maman nanga koma ko changer langage a changer langage bande ko nanga bafana na torsi tanso na bando kento na ke e pa na biso na ndako na biso e ndako papa na biso e sika tokutana la famille surtout soki na koti na kata ndako no kota na lolendo no surtout no kota na fier no surtout bango bana ko seka ngai propre famille na ngai moko propre famille na ngai baba na ko seka ngai lelo ba changer langage lelo ba changer langage bakoma so na koti na loponda ndako wana yena mwana ngala tikitoko mwana nanga komo balu kana kacha salon akomi ko banza bango biloko yoka bango grâce à Boti Armand